Boni Louya le leki bien. Kitoko to sepeli le 25 vraiment ve asali maramnanga kitoko bana ba fete kitoko mobulo zate balula libumu pe sali makambu nango pona fachi beton to sepeli fete le kitoko chef. Kitoko bana baliepe na mwana ali aloso abuoka mususu papa loso ngole kiebele boye na ndenge nini ma compagnie na biso koma winner sa winner to vivre te olobi bongo donc compagnie na bino winner ba fonction ba compagnie ba jeune ba sala musala musala to mwa mato mwana na wala kisaboy na mundela winner inanga poto sane ba compagnie na mboka poto sane musala jeune boni na ebi ete alekaka pe te azodebi mutu moko ministre bino jeune oboye na yebi ete aleka deja na venini no daya mais katata moka zolobela bino ba jeune neti pola ngai ngalingi na président ba ministre to bazala ba aventurer ezotoka kitoko so lango kanga déjà munene kabela ngata musuni ana mwini o kabela ngoyo kabela ngati chela ngati na uzika moka yale kabela ngamo musuni wala na damia na ngaya kati dokaba mekana sima moto te moto na sikate bande kolanga obi kimoyibe dala chef ngunya niveau moko biloka moto oh moto pardon le monde ni ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika matono mingi bana membre ya bandeko bokolanda biso na ya biso podcast télévision balobi etenga bino chafinza mazamba émission masolo pe mabina lolenge tena kotondola bino masolo kitoko ya olingo leka na yo masolo kitoko ndenge sengeli ndenge ezali atwali be awa bena kinkole bana membre bokolanda biso esike ezali awa clôture moi feti ezalaki bomona to sepelaki Noël bama ba sepelaki bana pe ba sepelaki balobi ete tata mokonzi ete abotami mokonzi abotami mokonzi ete abotami bomoni ete le 25 eleki leka mama na ngai leka awa bomoni ete tozali wana bino tokotesa bino ete ba réalité ndenge ezoleka après fête makamni ndenge ezebele yango ete napesi un grand merci na bandeko tu bokolanda ngai bino chafinza mazamba na Faransa na moni ete bozali na Belgique na moni ete bozali na Londres wana ete na bwakili so na moni Roni Malundama Joking Malundama Yannick Malundama bali wana ebele ngape chafinza mazamba moi fête silite omoni clôture sili na moi moko na ngai na mela bandeko balandi ya biso podcast télévision be yango yo pona kota moi masolo ndenge zaka Roni Malundama Joking Malundama twali wana na beti moi moko nango Roni tango yaki mama Laura Chou ezalaka boite ezalaka bokuna omoni molubi masanga be kitoko non kitoko bandingo nanga tokosola bena bato makambe belé
réalité en fait ndenge leki ndenge tamboli awa ete bomoni tozana bino na kati ya biso podcast télévision bomoni ete tozali awa be ya na kinkole bomoni milio yo bandeko baza kosepela penza pe na ba regret to solana ndeko mo reali koki ko pusana ndeko mo aliloba ndeko tomoni ta ko tumbela biso be ba tige awa ba tige ezali awa eza ko tumbama na ndeko ndenge toza ko solola awa bomoni o eza ba tige mo kitoko ba tige salemi penza ya kitoko na clôture ba fête motakolia mo tige na ye asali mo nini ekozala penza pe kitoko mime to moni pe papa pe azali pe na masombo te ata ngamukona ngo mbote tata mbote atomoni ozotumba be tigite ata mukona ngo bimimi atiki yo totumba yo biko tumba bien aibo tumba te atiki ngaka na talela mais ko yusko okoyeba ndenge nini beli ou bien ndenge nini beli te naotala kaka ndenge atikaki yo liboso. D'accord. Mais quand on a biso lelo za clôture ya Noël ya fête ya Noël et pas na yo ozo kabelo lenge boni fête le ki be malamu mingi fête le ka nango bien malgré ba difficulté mais ndambe asungi kaka ileki nango bien. OK. D'accord. Merci beaucoup. Merci bandeko boko landa biso bisike zomi bino partout monde entier tozalia wa bandeko lolenge tendenge to ali ko tambola na bino makambo ezali kitoko pe mingi ndenge tozo sala awa na ye awa na mesa na ngabe ya mbinzo mama mbinzo tiango be kuna na mesa awa tomoni mbinzo ya kitoko ezo teka mawa balobi ete clôture nde makambo awa chafunza manzamba nali ya be mwa mbinzo nali ya be mama na ngambote mama loba mwa liloba boni bien papa zina na ngena Comment on Marie? Ngeke muntu wapi? Mutu abandun. Tale tala ntete matala tala. Ngeke na utina matala tala, Baba kana ngeke na utina bove kama tata ngeke na utina. Pardon noko. Na banga na ngapa. Ozo banga ni. Mutu abandundu. Merci maman nanga tano mbinzo na yawa. Bandeko bakonda biso partout mona che bisike zwami bango. O mbinzo zo tekeza sika. Eza ya sika mbinzo. Eza neni mekano kofungula ngo bandeko balandi ba kolanda biso bamona mbinzo ya sika ya mama ndenge ache mbinzo bandeko bomoni mbinzo yo ya libe mbinzo ya sika ya bandeko bokonda biso awa clôture ya ndenge décembre ndenge le kaki atozoli ya mbinzo mama mbinzo boche combien 2000 francs 2000 francs 2000 kaka 2000 bon ça va tout la mona 2000 yo talunga yidika bandeko mama na ngai ndenge ozotiela nga mwa solola makamba fete leka be ndenge ni fete leki nango kaka ata pasi eza kimi eza nango to vivre nango kaka na ngolo ya nzambe donc te makambo ezoleka bien na fete ezoleka nango bien nde pasi ya mboka oyo nde etala kaka mais ko clôture a fait yango ndenge lekaki lelo za clôture ya Noël bana basepelaki soki koyeba mikolo nini ya nini ezoya kuna ane yango pe sili mais koloba nini bandeko yo po nyokamaki anyokomi papa te bayakala bometinda nye bometina oza seba te naza na mbali na nga na bana na nga na ndako ozali na mibali no na bana mbali na nga moko papa bana wana siko mekano koloba biso bana pe balataki balati kaka na ndenge ya bongo kaka merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision yango ete na lobi na tika te tozana bino elongwa na kati ya biso podcast télévision balobi ete makambu eza kitoko pe makambu malamu mama ekoki nato litaba ko pe litaba na ngati o litaba no dana nazwa wa no kolia wa binzo merci mama oza 2000 na yo apo 2000 na yo nyanga zali wana makambo ezokende pena malamu mingi bana membre baye oyo bokolanda biso na kati ya biso podcast télévision na kopesa mabe mbongo na ye azwa mbongo na ye ndenge te koleka kitoko pe malamu mingi na lolenge te ndenge atie mbinzo na ye tokosepela be clôture ya mwana biso oyo bomoni ete ezali penza kitoko mingi yango ete mama siko olobi ni mbinzo osangisi nini olambi yango tie nini eloko te ka beepisi ya Congo tolelaka donc tolengo mpe biso embale batu diabete sol kelve batudia tula kwa batudia Montréal zwa tozolia mbinzo awa na mama kitoko clôture tu bantete dia kuma mama muda lia kaka dia
Mube yanga moko mutakia ta. Ba ya. To banga na ndo. Yo lia yo ya mun. Bande ko na o lia bembinzo wa. Manyo. Dogon. On a marre bien. Babini, mais on va nous parler de biso. Arrête, il y a biso podcast télévision. Na lo bal suzu nini? Ile tegel mbinzo na makambo esina lo bal suzu nini ana likambo ko lo bate. Te pa na yo, odelo ko lo bate, odotela kitoko, makamtu malamu, fetele ki malamu. Pati ni oyo zoyoka. Eleki nango kaka tata nzambe ndenge akumisi biso na mbuya sika. Merci beaucoup bandeko. On est momoni tozana bino ensemble awa na kati ya biso pe kati leo chafu nda mandamba na dimu ambizo na ngai nani ngande na zokende tozokende bandeko momoni makambe bele zali awa ndenge tozotambola awa pona na kati ya makambe ndenge zokenda awa tozokende na bino na kati na ya biso podcast télévision ndenge makambe ndenge tozotambola ndenge zokende tozoleka be malamu mingi tozali awa bana membre tozali kokende tomoni pe kuna pe baya bazali mwa liloba mwa kosepela to pusana wa mbote ya mbote ta boni bino boza be malamu mingi boza bien boni luyalo leki bien kitoko tosepeli le 25 mave asali makamnanenga kitoko bana bafete kitoko mobulu eza te balula libumu pe esali makambo nango mpona faci beton tosepeli na ndeko na biso ndoyeli biso toloba. Mais kasi bino luyalo leki ndenge nini fete leki bien fete leki kitoko chef kitoko bana baliepe na mwana wali aloso abuoka mususu papa loso ngo leki ebele boye na ndenge nini fete leki kitoko tebi ba bino leki kitoko bon peut-être pour na ngala lo feti eleki na kitoko te kitoko te oui na ndenge nini parce que na ampiaka bolo ezate lo ezate donc embouteillage epai nyonso epai donc moya kobima kutu koluka mbongo yango mpe ya kofete eza te donc eza ndenge na bafata tofete mais tofete na pasi par rapport a babona to banda fete na liboso na oyo eya différent. Merci beaucoup bandeko bakolanda biso na ya biso podcast télévision tokobaye mpe na bino mpenga mpe na kizisha funza nzamba nakobaye na bino mpe ata mwa moko eza problème te tokobaye na biso parce que feti ezalaki nango bien mais malgré yo yebi mo conjoncture ya mboka nde ekenda kaka mais feti eleki mpenza calme moi mobulu eza te nde bakulu na baderangeaka bato baoderange te donc toza mpe na mwa kimia toza mpe na mwa kimia et puis tokokontinue kaka kofete tozokontinue eza bongo ezala nango kaka boye surtout nde batie na badipogré de façon ke bakitisa to ya kuluna eloko wana esala lisu mwa bien kena mutu moye bato bayiba eza te mpo babangaka eno badipogré bakokanga bango donc eloko epemisa bato mo bato koto mwa ndambu yango na so te menge ezama plein. Merci beaucoup ezali bongo na kati ya biso podcast télévision nga mpe bino chafu nzamba nzamba na baye mwa oyo il faut mpe tobaye mpe ata mwa gene te tosepela te mpona oyo eza clôture te balobi ete putule kita makala mangina bakisa atake ndeko nanga na oyo alobi mpona makambo nzela embouteillage eleki tro yafutaka 5 kokende victoire na moto boyebisa sala nanu mpona makambo nzela biso bane yeyo toleki kimia nde ezala mpo ndeko nanga deklare tokosola biso nyonso moloba moko te chef de l'etat mona oyo esalama aza ndeko pongi na eza pongi nanga te mutu nyonso alamukaka na ndenge moko na oyo nzambe alamusi ye seke maloba ndeko nanga mpe eya mpe na nzela so olandelango seke totya na volonté ya maloba ndeko nanga mpe otyango mpe na liste tokende no totala. Ok balobi ete toza na bino chafu nzamba nzamba na zawa na bandeko na ngai awa tokosana bino na zoya papa yo polingo oloba mwa liloba liloba naloba chef kaka nakotambola na iloko oyo na de vivre mpona kolia grumete oyo nakovivre wi tozali bien soki olambi okasi yokode brie te eloko oyo nde ozotambola mpona oteka oteka yango mpe bebele anateka so nazali ata 8-10 naza kotambosa yango mpona nomaka pasi te meske bofete eleki be ndenge nini kote na yo mwa mopanzi na yo afete kaka na fente na bien osali nini ofente bien
na fente bien na dia isoso ba fente bien ok ba so ba isoso to le bien e bongo so za iko ko le te il faut le camoyer ko dia na mwana ya sota zwa ke ba loso ba soso ayo ko pesa ngapi na le bien bien na bana yango na papa lo bien le bien bande koto baye mwa nini wana bayankia wa esala mwa kitoko nazwana to baye motaki mate to pusana wa koyeba mwa banini oyo ezali andenge ezali kokende tozana bino na kati ya biso podcast television makamute to tambola malamu masolezo le kapenza penza kitoko ndenge to tambola na banzete bande ko bino to bozali boali kolanda biso na kati ya biso podcast television tozana bino longo tozana bino ensemble lolenge tendenge to ali kotamwa na bino makamweze bele ya kosala toza vraiment clôture vraiment awa vraiment ya moi oyo ya ngwete to bena moi genete to bena moi genete to baete cha moi koka wana cha loto oui yuka koloba suka ya suka ngozo sisi ka koloba yuno zane mutu facha chindio vraiment compagnie na biso koma winner sa winner to vivre te olobi bongo donc compagnie na bino winner ba fonso ba compagnie ba jeune ba sala musala to mwa mato mwana na wala kisaboy na mundela winner inanga poto sane ba compagnie na mboka poto sane musala oye compagnie te na chokata tonga omona ka boy compagnie to tsana ngo yango misala ezate ba jeune to souffrir surtout mo beta ba winner veut asala musala pona ba jeune musala sala mapona mo avec le ministre de la jeunesse et égalité bolingi ministre wana zo gas continue bolingi namona ka ete polo banane ministre na bina ba jeune bolingi na ebi ete ale karapete debi mutu moko ministre bina jeune boye na yebi ete aleka déjà na venini no daya mais katata moka zolo bela bino ba jeune neti pona ngai ngalingi na président ba ministre to bazala ba aventurer soka zolo bela biso eza bien mais ayaka pe amimonisaka pe ye moko bato pe bamonaka ye misala eza te tosala nini donc c'est le bino ba jeune boboy ministre oyo wana ba che gaso Emile atiela biso misala tosala toboye toyebi ete biso tolingi papa Fati azozwa ba olobi nini nga mutu aliboso na boye ba jeune tosouffrir musala ya te tozobela bozwa bokanga ba prince bon ça va tiens lotoko lotoko attendez lotoko ezate ndemba lotoko ezate lotoko tiens lotoko na loba mamuna loba ngana yebe clôture ya mois de décembre ndenge leki ndezo kende ba jeune bose pena eleki nango bien mais batika biso lotoko te to ba be tozwa bien raison ndezalaki oyo te je n'ai pas de côté. Mais quand c'est bon, on met point. Non, mais non, parce que bon, on a des misales exactes, on a mêlé. So, hier, mise à so jeunesse, so bolo bana, na yebi, comment on écoute na yebi na ngati. Bana bachai. Est-ce que ça le bas déjà? Alors bana nte. Oh, to mela izani. Merci beaucoup bandeko boko ndabiso avant na lungwa na mesa we bandeko chela bandeko mwa lotoko ba mela coca combien ba cha bango mwa lotoko bo sepe na coca yango bino biloko suka pardon bo zana lotoko to ba eto ya ozonga pona bino suka e keneka beti na suka cha lotoko tolo bini bon na lobby boy ba fete lekelo no ndenge ni loba nanu pona lelo exact nanu elekite tozana nu na pekes ozana nini na pekes za calme donc c'est pas là qui na Noël pona lelo dimanche exact clôture à Noël a fêté clôture à Noël et dimanche mais na fêté bien té tozana pekes sango za nini mekano ko isa bandeko podcast pekes wana tukangi nanu toluka na mbongo obina kape na bina obina nzemo nani na bina nzemo fali papa wemba mwa mukie nani ona zela
Watanabe. Mais quand on bina tarumba moko oyo yebi akitoko bina na. Bina na. Yema no bina na. Bina na. Bina na. La fali. Bina na, bina na. Sigo musique ezati na bina ndeni. Ngamo na yemba. Zemnyoli. Nalingi bibi. Te bibi te. Nini? Nalingi nini yo? Nalingi yango wana. Desasete yo. Oh me binate. Eh ebomaka. Ebomaka. Me bino bo binate. Bo binate toza bino bandeko. Toza na bino na kati ya biso Polycast télévision. Bozwa bozi koka. Combien boye? Lotoko 7000 francs. Bonsoir Kassi. Merci Nabino Tozana Kati ya biso Polycast. Bon petalonga na inaugurango. Fungolango na moko na inauguré kozala bena ba jeune ezali penza kitoko mingi. Mais oh bino bobeti be mélange te. Mo réalisonga bano banda biso Polycast télévision bomonete bande ko bolobi lotoko ba kozwa be lotoko solo nga pe no bi pe no na meka, hein? Mais bino bobeti ngo be mélange. Mais da mélange. Chef. Oh Zabukoko. Zabukoko tenga mona yokango da mélange. Uti na eko bebisa bilongi. Na kipuku. Oh uti na toza mbongo soma bien. Meloko oyo ezelo mo ezali ko bebisa bilongi. Il faut ko tamayela nango. Nem ko na biso. Oh longwa. Merci bandeko balandi ya biso Polycast les autres toza okende longi te ndenge nini. Tant que mbongo akesomba bien rezate. C'est meto mela oyo po musala ezate. Soto zana mbongo to sa musala. Neto kesomba ba bière kuna loka batana bavandi kuna. So biso mbongo wana ezate. Yango to vandi na biso to fete ka awa. Essentiel fête ezoleka et tambola pena. Merci beaucoup. Merci moi Lilobolu Olobini. Et leur asuka pour un chef de l'État à qui donne un chango. Biso ba jeune to souffrir. To souffrir na nenga mabe. Tala lelo tsana musana biso yango yo. To gaze banga bakanga winner to to ça maman na marche pour na winner na nenga feu. Pour comprendre na biso tsala ba ya yango. Donc bino balinga bakanga winner bino bolobi mabe. Donc ça marche. Maman bolingo loba. D'accord, merci beaucoup bandeko balandi ya biso Polycast télévision. Tozana bino longo toza bino ensemble ne tozo tambola. Balobi spécial Noël moi liloba. Na bandeko tu ba kolanda biso partout monde na tiebo monete. Batu nyoso tu masanga mbote. Tokoya mbote mama. Mbote papa. Boni Noël l'équipe bien. Et l'équipe na malamu. Lelo clôture kitoko na kitoko. Kitoko na sepeni makasi. Et l'équipe na ngo bien makamno surtout l'équipe bien. Kaka mbongo ndezomona na te. Mobulu na mobulu. Ah, merci beaucoup. Merci bandeko tozala tata mbote. Mbote papa, papa journaliste ndeni numéro kangi bouton ya ligne ya lambata. Bon ça va na okangango ezali makambo atoko so bandeko bakolanda biso partout bisike zo bango ebele penza bakolanda biso mekano koloba Noël l'équipe ndenge nini yao. Bon, par la grâce de Dieu, vraiment ça s'était bien passé. Par la grâce de Dieu, c'était bien passé. Et nous sommes vraiment très contents. Lorsque nous avons pu participer, assister. Nous sommes tous bons la RDC, tout se passe toujours bien. Ok, merci beaucoup. Après, nous avons ndeko coopéra zaliawa akutsa be manzaka mbote. Kimia boni kuna boni nzela sepela kina Noël. Et à ce pays-là, il y a tant qu'il y a un courage, un mouton, un luka, banini. Et tout ça, il y a un tout ça. Non, il y a un courage. Un courage, banini. Ko bakolanda biso et surtout na poto mimi bakolanda biso na kati ya biso Polycast télévision. Oko sala mosala boyo kangisi déjà tout famille tout ba libe malamu. Famille tout amalamu. Kimezali bena na libota banini na ngolo nzambe. C'est kitoko. Makamunyo surtout les galais. Donc c'est manzaka bozo sala be moko combien? Là on a 3000 francs. Fini simple 3000. Donc tous les deux makolo 3000. 3000.
Merci beaucoup. Merci bandeko bokwanda biso na kati ya biso podcast télévision ndenge te toko tambola bomone te bandeko tozana bino longo tozana bino ensemble na le 25 oyo te babenge te Noël ndenge za ko kende ndenge toza ko kutana ndenge tozaliawa bomone te eza moko ya chef Winza Manzamba moi retrouvaille ya kitoko pe malamu mingi to poussa na to kende Montréal na pesi un grand merci na bandeko tout ya biso podcast ba oto ba kolanda biso awa ndenge te sengili ndenge za kitoko ndenge za malamu mingi makamo malamu mingi ndenge zaliawa na kati ya biso podcast télévision balobete feti kitoko feti malamu na maboke kitoko zo sale mama moko musale maboke bote combien to somba oche combien mekano ko to sola babi feti kitoko maboke oche combien yo bueno koteka bon maboke zaliawa mama kimi mwa matalatala bomoni ete spécial kitoko wa bato bako sepela tout ezali bien to kende kuna na lingina lia mwa biloko kati na moni pe chef fazali wana tozana ya ensemble babi retrouvaille moi kitoko na clôture oyo makamuto ezali penza kitoko malamu mbote boni santé ngona nzambe bien na santé omweke na kangiwa non senga non kangayo na merci ba bonne fête senga plaisir à trop na mona kiyo et senga plaisir à trop ya sukambula pona mono lisusu. Merci beaucoup. Oyo te biso podcast télévision ba moni chef to solola bino kaka bino clôture à Noël mo bondo silité. Non en tout cas pona nga félicitations à chef de l'État ba mo bondo lelo ba et papier ba sili chef de l'État tinde biso na menkao a che base en tout cas na bika janvier février qui me côté pas déjà bon maintenant ça va. D'accord, chef, il y a commandé un peu bien na zero vandawa tolia clôture ça plaisir tout ça commandé nga bande ko balandi ba diaspora no tubo kwanda biso partout mon na chebisika zo bino toza bena chef bomoni ye mutasimbi village ni na gumanga na pa ya chef honorable Nepo ambugani ni groupement ngana o kaka ngana Nepo za noko nanga ngaza su groupement na do wana na grand chef Nepo Richard ngande mwana kasine ya libongo bandeko makamba kitoko za université donc kolo cimetière nouvelle cité kinkole donc c'est podcast photo qui est nouvelle cité moi émission kuna sa mission et là on est ça faut sa mission ya cimetière sa mission non ouais ben pas na yote d'accord mutaza titulaire yana ngali me yeli pasa ngambo yempia d'accord bandeko boko na biso chef abongiselinga pe moi moko na ngawa naza ko baye pe ko lia nyonso tezole ka bien chef nazoya nazo pe bandeko musuto loba ndenge sengeli nazoya merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision balobiete clôture ya ba fête ndenge te ba fête ndenge leki ya liko tamola be mala mbote mama mais bino bo ko loba te bo ki mabe matalatala ba ko zo be bino te bolinga matata te. Merci beaucoup. Merci bandeko awa vraiment tozaza na bino ensemble na kati ya biso podcast télévision awa tozali awa boena mama bilo combien na somba ya ko che biso bilo akati awa bandeko ba kolanda biso oche plat combien bandeko ba kolanda biso awa balobiste clôture oyo doza vraiment kolia kitoko plat oche combien mama pardon na wakati la watu bilo donc ngai c'est que pardon kata watu bilo c'est nga moyen na sombe pano ezate na luka côté batu misusu bon c'est nga na kile côté batu misusu ende na mesa wana papa pona yo ozani tozokia matata lo raté clé o raté bon pona nga na zala be bongo merci bandeko tozalia wana bino awa mama akokima be caméra tokende kuna côté biloko kati be ya solo ezali wana kosomba komemangwa awa nyonso teleka bien bandeko boko na biso na kati ya biso podcast télévision makambo ya kitoko ndenge leki ndenge tamboli bomoni ete vie ba fête ndenge leki bandeko baleli ndenge tozali kotambola talete bato bali kotambola bato bali kotambola mama za kotambola azali penza ya kolemba bandeko bazali awa bomoni ete tozokende ba makambo eza belé pe ba réalité belé bomoni ete ba fête bato tout baza penza likolo bato penza baza penza malamu mingi te tozana bino ensemble bandeko balandi ya podcast tozana bino ensemble tozali awa boza kotala tozali na bino awa bon landisa wana bandeko wana bomoni na zana bino makambe belé ndenge ni toza kosala na bino boko moni ete après ba fête ya ndenge ba réalité makamne bazoleka ndenge bato baza komela ndenge bato baza kokende kosala nini boye bomoni ezoleka penza kitoko mingi pe penza malamu mingi yango te na kobeta sete na bandeko no to bakola
kolanda biso na kati ya biso podcast ezo tozali bena kinkole bomoni maboke kitoko ezali awa ndenge te awa nde balobi nde sika baliaka awa penza liboke awa nde baliaka liboke ya bien soki oyebi koto oyo okoluka liboke nde ya bien awa soki osombi liboke ya bien awa te okoleka be libungu eza bongo te mama bon appétit. Merci papa. Babi nde maboke ya bien ezali maboke ya bien Simon Nkanda epa Marcele maboke soko oye oza desite oye osepela makasi. Ok mama na ngai mekana koloba clôture ya bafete lelo dimanche clôture ya Noël lelo clôture ya Noël mais mpiaka makasi bar polele ambiance eza te tozaka bongo isolé makasi donc fete yango eleki nango bien nde po bampiaka ezokontinue kaka. Donc c'est bar polele bafete na bango te. Mais est-ce que kolobani na bandeko bakona biso balobi ete kini mbongo ezali kini mbongo eza nango mais eza mpe na bato mosusu mpe bazokema mpe bazali ozoteka mpe biloko akati nateka mpe biloko akati ya ngombe. Combien Place 5000. Lakisa biso no biloko akati nde ozobalola kuna bandeko bombo tomela mwa soya biloko akati lakisa biso ngona no tobalola awa yango botyaka ni mekana koexplike biso tolambaka ngo ebeli tolongoli totie na bol biloko akati ya ngombe. botyaka yango awa omoni mama oyo batyaka yango awa nde biloko akati ya ngombe ebeli continue totiki supu na nzungu ezotoka bapien baye toservi bango balie. mekana kolakisa biso supu yango nano ya nzungu ndenge ezali bandeko bokolanda biso awa tokotala supu ya nzungu ya mama ndenge ezali ndenge penza eza kotambola awa balobi oyo nde supu nde ya sosi nde bamama nde batiaka biloko akati ya ngombe yango oyo supu biloko ebeli tolongoli na bol totika supu na nzungu na moto oyo nde supu totie na solo oye tosali mélange ya solo na supu oyo donc ndeke eza mélange na mélange. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni ete clôture ya mois ya décembre Noël ndenge le 25 ndenge l'équipe babi maboki ya kitoko ezali awa kuna baokanga maboki tokutani nekangela maboki ya mama kitoko pe gu omoni mama ne azokanga maboki na kanisi na lisala mbote mama mbote papa yo okanga liboki oza mongala naza mongala naza mutete na yango nakanga maboki bongo ozokanga ngo ndenge moto aza tembe na mobali temena mobali wapi na okanga nde po bino bolia boyoka bien boki ya bien ya gu omeki okangami donc bomokangi oyo ndenge temena mobali ana komona nga lelo kolia aza kolia boye mbala mo azokangama so esika mosu teka awa epala ngai olobi yango mpenza papa. Merci mama koloba nini lelo clôture ya bafete ndenge ezoleka ndenge ezotambola epana olobi beni na souhaite ka ba meilleur ve na bato nyonso et puis na souhaite baya nebele clôture nango baya kolia biloko balia maboke nyonso esila nde bavandi na bandako baya nde awa na prince baya kolia biso totekateka tosisa toke ndako mekasi mama wabi polele polele moyen te bato bazolia te te banda tosalaki biloko ka moko tokovivre nde nini donc bango nde fo bayaya bino nyonso boyaya na bato boyebo bavandi balielie biso tozwi mwa souffle talaka yo mo ozomona nde evandi seke tooluka bango lukela biso bango bayaya bazali koyawa be awa bandeko tona na kinkole bali be koyawa bomoni ete bamama balobi clôture eleki penza kitoko te ambiance eza te clôture eleki mabe ndenge ezali mabe bomoni ete bamama ndenge bakoteka clôture eleki mabe tokende kuna mwa kuna makambo ebele clôture ya makambo ndenge eleki ndenge makambo ezotambola awa ndenge makambo ezokende clôture ndenge eleki makambo ezokende penza mabe makasi ya ndenge bomoni tozana bino longo tozana bino ensemble na kati ya biso podcast télévision tozana bino bomoni ete makambo ezebelawa biloko bali kotumba biloko pe malamu mingi tozana bino na kati ya biso podcast télévision bomoni soso bapanzi yango boyebo bato mingi balobaka soso boye eza be ya koumela soso boye eza esali boye nde bazwi batia boye mais moi liloba tokoloba na bato basalaka mosala na bato basala biloko nde bino te nde yo mutu nde otumbaka ngai papa ngai chef balobi be retrouvaille balobi nakuta bene tata na ngawa balobi clôture obolati boye bombe bon biso toza na réunion cour des grands omoni nde bafandi wana ngo sola wana bamembre ya cour des grands cour des grands cour des grands yango wana evandi wana donc nde toza boye chaque dimanche tovandaka awa
tosalaka réunion mpona kobongisa makambo na biso tokomana kota cour de grand bandeko todécouvrir mwa nini ya malamu tata alobeli biso cour de grand balobi nga bino chef Nzamba Nzamba tozali na bino balobi ete nga bino chef coutumier chef Nzamba Nzamba balobi na koti na clôture na réunion cour de grand navanda be wapi balobi ya cour de grand makamba kitoko balobi cour de grand makamba de bele ba bi retrouvaille na moni bandeko bokolanda biso na kati ya biso podcast télévision na vandi awa na cour de grand balobi ete bapende balaka batungo malamu batetela baluba bangala bataika na cour de grand mikolo ni tata mekano ko bandundu nga bandundu muyanza bakata ebongo tata ngabe bandundu ebongo tata kuna bandundu muyanza bakata 100%. Sagata selon 45 maindombe 100% kikwit bandundu kipuka bandundu kombo akolo émission Nzamba c'est mon petit frère. Donc bandundu 100%. Siko boye bake cour de grand eza bikolo nyonso. Obomwe bazui empêchement fin d'année bake cop. Mais bazoya zwa isu mususu. Oka 100%. Oh moluba de lix avani na kati ya cour de grand avani na bayaya moluba de lix. Oh mudinga 100%. Dinga. Nga Mswahili à 100%. Nord Kivu. Ya Nord Kivu. Men nchiri mu wungani lo nchiri mu teatulo me katukata nchira ya sambu lubakweni lo wi tatu pire 100% Kasai. balobete cour de grand tata molilo bon ngai chef coutumier Kimpese pengi bienvenue awa to ana réunion cour de grand on a kacha cour de grand to da batu ya ndenge na ndenge ba cadre donc ibikolo nyonso ozali awa donc tokutana awa tosangana awa chaque dimanche. Merci. Merci bandeko toali abe na cour de grand balobi chef Nzamba Nzamba na kiti na moni te cour de grand balobi ete makam kito eza na cour de grand te e bon moi moko na ngeza wapi awa na melawa ba pesa wa na mela ba bone ba kolanda biso cour de grand na nyati pe na kitawa wapi ngo mama ya kocha kunawa balobi ya biso podcast télévision to kiti awa be na cour de grand balobi ete toko sa mosala makam penza kitoko mingi tozala bino longo tozala bino ensemble bomoni te cour de grand ezole kamalamu manete za koteka mawa kaka kozo to komi pena cour de grand ndenge sengeli ezoke malamu mais wana monete makambu ezali yaka bena likofi mama toali wa makambu ezali belezo mama yo yakawa yo oyo bozoteka ni oteka pe bokoko yago baba kuna bokoko mama oteka nini awa yo mutovani pepe cour de tena no da kimbiolongo ngateka kimbiolongo te oteka ni kama kazi ebongo oyo za vitesse te eza vitesse nayoki eza vitesse vitesse ani yaka makasi eza bokoko na biso yango totekaka mpo ava osala yango fo otekaka babiloko parce que oloba clôture ya mois de décembre esala obe kitoko makasi malamu mingi merci beaucoup ndeko pasola namoni obendi bote na clôture biso bakolo mboka mpona mokili so oluki te olia ta yango tosala boye nde nzala kaka. C'est bon. Combien? L'innet à $10 ça, il y a 25 000 pesos, il y a 10 000 pesos. Donc, nous sommes qui quoi? Quoi, ma casse. Donc, on a faux. Donc, il clôture, les lots dimanche, c'est plein d'ango, clôture à moi, il y a Noël. Dimanche, c'est les lots où tu as fort. Donc, tu Kemba. Merci beaucoup. Merci bandeko. O etalingi ete akota na kati ya cour de grand ba kolanda biso ba diaspora bana pote belebele batali mama enazo kende likofi na ngeza be wapi bimisa no likofi bomoni ete ndenge ezali wana bandeko tozali wa o to lingi akoma na cour de grand chef coutumier yeyo toza pena chef coutumier Kimpese nde akoloba makambo ndenge sengeli bon awa eza bisika ma sécurité awa so oza piaka donc ozo lela oye na cour de grand on s'est retrouvé de net lelo awa nde tozawa mutu azozonga na ndako na
pake na ye azongi nango na ndako donc pake na ye pake ko azwa mpena mbongo na ye ya niongo te litiko tak ke imbala moko donc awa tolinga bapiake te soko ye awa ntango ozosonga oza na mwa eloko en tout cas na cour de grand ebengi mutu nyonso epekisi mutu te esengi kaka kotambola na barègle ya cour de grand. Cour de grand déjà esilaki loto wana deuxième séance ya kopesa membre moko mbongo asala oyo aza yango posa. Cour de grand tozobunda mpo na pauvreté. Cour de grand ezali mpo mutu nyonso atelema aluka asala. Cour de grand so okoti chaque dimanche membre nyonso azalaka na droit ya mwa somme moko boye akende koluka mpo vi na ye na bana ezala bien. Année oyo tobandi année ya sika na cour de grand deuxième séance oyo nyonso wana mposa cour de grand toujours azala ligne toujours ayoka bamessage soki esili topekisaka mutu te eza bisika moko boye ezosui problème ndenge na ndenge eza ba cour de grand oyo ayebi yango ayebi oyo akota oyo amoni befeme uti oleka ayebi yango. En tout cas merci mpona bino. Merci beaucoup de grand eza lokola bamakelembo bamama poto bakotaka bamama ya Londres bakotaka bamama ya Allemagne bakotaka boyebi ya tozala na sous forme mort po mama kelemba bomoni oyo kuna te oyo kuna kolia oyo kuna kebwe bomoni pe pe na ngomba Kinshasa pe ezali cour de grand awa babi soki bali kopesa mbongo na yo na respect nyonso epi na calme nyonso tu eza koleka po na cour de grand nazoya nali kosala mwa mosala na nga nazoya babombela nga mwa makofi na ndana lie olie papa kitoko elengi kitoko tezwa bapesa o ata dempelo baye awa bisoka kimia bapesanga nini mpelo nzambe na nga nakute na moto alie podcast babi cour de grand moto alei nayebaki te na komi ya moto alei nazwa nini ozwa mpelo mwa mpelo mais bongo moi moko na bozulaki nga moi pe lisusu okomoka neti na 3 mpelo trompelu oza kitoko bayo bakomisi ngai na mwa trompelu bomoni ete makambo kitoko mpe malamu mingi ezali tala Montréal elakisa kuna Montréal yomoni ndenge bandeko nde batelemi wana ndenge tu ezoleka be malamu mingi toza na bino na kati ya biso podcast télévision cour de grand omoni likofe ezali awa tout ça tozokende nameli mpo na cour de grand eza malini mingi merci beaucoup. Merci bandeko boko na biso awa na kati ya biso podcast télévision abomoni ete cour de grand toza kozonga Montréal ezaka kolela bosironi nebisa yo mwana mobali oyo Jordan aza kolela bibugwa pikaka nini na ye papa kozonga okomela wana eza cour de grand bandeko awa bomoni ete biloko awa bazali kosala oyo twa malamu wapi ndeko apanza mwa lisolo aloba mwa nini awa oyo ya maboke bomoni maboke aba kosala awa tono bakosala toza na bino makambo ebelebele makambo ya kitoko makambo ya malamu ezali ndenge tokotie mekano koloba na mwa liloba biloko oyo ozosala bon ngai natumbaka ntaba poulet mayo naza maître na musala ngai nataba junior eza ngai taba yango ezali poulet mayo ezali natumbaka ntaba salaka musala na ngai ya ntaba j'ai 22 ans na musala oyo natumbaka ntaba poulet mayo nyonso ezali toza mpe na mama ana aza awa ye nzambe maboke yatumbaka nde maboke papa ozwa mama ana yo aza nzambe maboke mama ana aloba liloba moko tobali na oloba maboke yango merci bandeko wana bomoni ndenge makambo ndenge ezoleka ndenge ezali mpenza kotambola awa na kati ya biso podcast télévision bomoni masolo kitoko mama nanga maboke no chebe combien 10 000 francs combien 10 000 olamini nani mbongo mopongo nzambongo la mungusu ebo kuna eza kotoka mwana nzungu ezani twataba mutwantaba kaberu mutu lakisa biso mutwantaba wana babi mama lai mutwantaba fungola nzungu balobi o ndeza mutwantaba yaka te totala mwa mutwantaba wa mama lakisa biso penza mutwantaba eya kotoka ezotoka kitoko so lango kanga deja munene kabela ngata musuni ana mwino
okabela ngoyo kabela ngati chela ngati na uzika moko yale kabela ngamo musuni wala na damya na ngaya kati dokaba mekana sima moto ti moto na sikate bande kolanga obi kimoyibe tana chef ngunya niveau moko biloka moto oh moto Pardon? Le monde est nu. La mieux organisée, bouillon kaka, bouillon. Comment t'as bien? Tiens, solo, banine, vanille, simple kaka. Comment t'as l'air quand même? Leo kanga, mokoyaka na nzungu mukewe. Ulisinga biloka moto nzungu. Biloko mingi te. Ulisinga biloka moto nzungu. Batu bao seka mubala lokoso. Mwae wapi? Chef lokoso. Chef lokoso. Mwae te. Bandeko. Ande babi suka makambo awa, bale makambe belé, to sola to moni makambo penza belé. Merci na bino bandeko to boko na biso na kati ya biso podcast télévision balobete mosala kitoko chef Nzamba Nzamba to ali ko sala po na bino bozala penza malamu mingi ba information le kitoko makamutu normal le ka penza malamu mingi bomote to tamoli clôture o le kaki le za clôture ya Noël bomoni mama ndenge bali kolela ndenge makambe bende za ko salema ndenge passe likola passe meto kuta pena cour de grand bali ko lipesa mbongo na likelemba bomoni makambe ze bende ngoma kicha sa kimi abota bilo ndeko kuta bemba la simna pesa encore merci na yemoko ingénieur do basadisa moto ta ko bongisa penza image kende kitoko yo wana zali na bota nte na matalatala kuna na moni kuna Jordan azali wana vidéo Jordan réel kitoko makamba kitoko musa kitoko pe malamu mingi na bota nte bande ko bele balanda biso chef Nzamba Nzamba na pesi bino mbote partagez commentez abonnez-vous massivement le bino pesi pe abonner mbote donc simbote na abonner ngabela donc simbote vraiment l'émission kitoko pena lelo bokanisi biso na yo ki vraiment bien makasi c'est pas une émission na c'est pas non makasi wa chef Nzamba Nzamba zibi loka moto ne moni onde kuna ndozo meka makamba bien kono na muyibi muyibi te ozo mabete oyeba neni ke kolona biso biloko bien ezalaka merci bandeko bomone te botika malamu kimi abota bino nde tokutani bembala sima bye bye ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te